Zoloba, tilapia a salaka musalate. Vous comprenez? Il y a la nyoso bat basalaka. A créé à tendre tout le monde a bâti c'est musa créé na yelo mobo et kangi monde entier a wana style na ye. De tout le monde a vu Kofi a ko la télévision gababa a bat comme ko lukaba la tango au moins que artiste a toujours la créativité. Azo créé mais il y a créé à rater. Il y a zalaka et loko mutasala qui est quoi l'année on a denga polémique. Vous comprenez? Parce que nyoso ça c'est du fali. Ah? Oh nyoso ça les a fali. Na nyonso ozo sala lelo na carrière ya musique na za fali ceux qui te côté dans le monde du sport au monde ka landi fali ceux qui côté dans le monde du foot landi fali to côté na monde ya rumba ndenge fala lo baka rumba trap yé pas landi fali pour dire que soit créer raté le colo créer raté so za besoin ko imiter mutu yaka sans polémique ozo ba soutien so tango yaka a tourner a pesa face contre fali aye na ngona ndinga polémique mais nyonso zo ya na ngwana eza yé ozo comprendre style la musique ozo kenela ngo changer c'est du fali. Il y a un moment que tu as rencontré parce que tu as ngulu na yeba finga fali. Félicitations, Sosomboka, félicitations Tilapia. Mais il y a rien de félicitations parce que ça va dire moi tout yoka soit on a déjà des émotions ya papa wemba ayembela emené je crois. Na bossa ni titre on so bokoti bo mona. Bon voilà émission mo ke na sali bat bo zo titre wana ba comparer son wana beti wana au mona ke za son ya nzemo pe son ya batu ya papa wemba asala ni na ya emené. Et puis nzembo ba parole ya chanson wana eza ya yete biso so toyebi ya Zulema malgré ba corrompre Zulema le kaloba yemo déjà Zulema sa loba parce que ba image ezali yemo nga loba ke mutu nyoso yemba nzembo wana eza pirate eza nga été original nga moronga ye. Donc voilà. Zulema répondre à Binzembo eza ye Ferregola ye atekela ye mais pourquoi ti lelo bozondi maokate et to ndi maté parce que to yambaka déjà l'émission yemo ka loba ke nzembo na ngeza nzembo na nga oboyoka musicien nyonso boyoka ko interpréter nzembo boye bakaza pirate nga moko kolo nzembo nazali bo biso to ndi nzembo ndeni ke koma ya feri ba boîte ba partout nzembo zo beta na quand même te o osa ignorance bekwani batuna ba bat ba ota biso ba mono ke ozamtema mabe na place bo lobela mutu poto encourager lo basale lo malamu tout le bakezo beta talaka matonge et rejeter nzembo mutu tena nzembo mwana budo abimi lelo matonge beta mais matonge bo beta nzembo wana oh boyo olekana mutu kati to yoka badani ba betaka to lo ba pe vérité parce que biso to fanda ndeti ngana fanda na ba milliers chaque jour na dans monde à milliers na tikali ko ka nzembo wana ni na ba kermesse na obo ba naza ba yoka musique mususu ba onde ba zui ba son wana ba zui so musique na bo ba kotisi lo kwa naza zo yokango eza so naza ten ceux qui eza vrai que naza yokango ba tchango na page naza to mona pour na ba story wana biso to moni eza musique ya yemoko ba ndeko yoka ba ngode ba zui so wana ba kangisi yango ebima lo kwa ke naza zo yokango or que c'est pas ça pour ceux qui eza penda vrai ba naza ba ça les mêmes promotion il faut tchango na page na Facebook to mutno so zo kota yiki azoka son wana eza ki na story Instagram. Tu que store Instagram dans 24 heures. Ce que l'ongo bat boye bat que son wana nana bana ko yoka pas. Donc voilà. Bat héritier kota na buzo ba ya ko tinda bat ba finga bat. Yebisanga journaliste ni unité o ya finga héritier. J'avais tous les journalistes au ba finga héritier. Mais le temps héritier mona que non eza buzo ba se retira na ye ami par rapport à personnalité na ami pesi respect a komi ko sala boulot na ye comme il faut. Tant que les journalistes ni dans location na télévision finga héritier. To mono za zo ba to mono liboma. Au moins que tu s'attaques na yo par rapport que héritier qui mi polémique comment le cas à la boulot et biso mal à l'aise à ma vie 1 million on a enfin beti au moins que botka na soni après combien de jours parce que bon le baki déjà que oh nzembo et aux disque d'or dans 1 mois donc déjà dans espace il y a une semaine besoin 1 million de vues ti beaucoup man bo éteindre ba nombre de vues ba Singapour dans disque d'or c'est-à-dire tout ça une année pour bino mo kataki 1 mois biso ça ka obino mo lobby tant biso to fandi bino mo bobe na défi bobi non nzembo na biso za nzembo oyo musicien mo na yembi angote musicien mo na bulango te c'est vrai penza pour musicien mo peta obule au sala rythme nzembo bongo pour les makasi était les makasi te o taka na cimetière to ke rotuna bat balala wana bo reconnaître son o ba bi ba yebi angote c'est-à-dire za nzembo o muto okoko sala te yango to lobit après combien de semaines après combien de jours pour beaucoup que ça 1 million de vues. Si vous le beau fêter beaucoup moins le 1 million de vues. Moi na aucun moté so ba tchebanze mon na chaîne minene to na chaîne étrangère na aucun moté parce que biso so yebi que télévision za financièrement faut financier. Au financier. Donc voilà, oh affirme moi lukuta. Okipe ba bengala ki bino ko kipe o matata na podium ngo. Moi j'étais là na saki likola podium. So ba tata l'image za na chaîne na ba mona ki image mutazali kola podium. Nga saki likola podium mutatika lo bengala nga zati na saki na batch na nga presque on zo mata avec honneur na ngai. Donc voilà, c'est ça. Bengana Ken. Bengana Ken, c'est pas Bengana Ken, un problème. Il fallait un problème. Ken, dernièrement,
il y a ceux qui 2 jours à tout ça n'a fallu ayaki ba maman bandal ba invita ki bato ba mona ba image ya kente a fallu micro a bengana pour na raisonner wana ezaki ba luki ba chrétien concert ba mona ki concert ezaki plein à dégâts bato bazaki belé concert ezane lo monter beaucoup corriger ndo monike oui ba créer lo kwana ubamba Elenga Congo, Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, très simbelenga pro, très simbelenga. Linda, vous pouvez craquer ma casse weko. Mutoni msangana bopete. Saya mado. Nodasha ise madote. Ya mado baki na sala la kapomade. Pomade awatoza. Na sala la kayango pona kuvimbisa bassin nanga pe poitrine nanga ekibo mwasi mobile ameka pe akangama. Cantine. Esprise, on dit esquisse. Et bongo biso batu oyo bilogie koma biso lokola sima ya gorille batache epai na salela nini. Ok, yo okosalela gel de bave d'escargot. Oko appliquer yango seulement na elongi na yo pendant quelques jours. Batache nyonso pe ekosila yo. Merci maman. Eti oyo ezali crème awatoza au sel de la mer morte. Ezali mpona bato nyonso tu mwasi mobile. Osala pembe to moyindo yango ekoajuste juste teinture na yo ezala Milboron Cyrano cremeye na pomade awa toza. Papa olela nini yango? Mama na okason mobali na ngai ekoma lokola risap. Ah bon? Pona bino mibali bokosalela pomade awa toza homme. Applique yango na kimobali na yo okosentir etolomo et puis endurance ya kibobali mama akosenga pardon. Ah, mama lelo maman. La boutique Awatoza, nous sommes en France, précisément à Paris. Arrêt Marcadet 70, métro Marcadet ligne 4, code postal 75018. Pour tout contact, appelez Maman Nicole au plus 33 7 51 11 09 75. Ancienneté des Maman Nicole. Voilà, mesdames et messieurs, Mathieu Boncher, toujours avec votre émission PC La Plus Plus. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi votre émission PC La Plus Plus, toujours avec Mathieu Boncher. Merci à tout le monde, merci à notre site Elenga Congo et pourquoi pas à toutes les fans donc Bamesana Kota la Bisso, cher Internet, merci à vous et merci aussi à Tracy Melenga Pro. Aujourd'hui encore Mathieu Boncher, l'actualité dominée toujours par la chanson de Ferrego, là on doit parler parce qu'on est des Congolais. Ferrego là après 6 jours, aujourd'hui Ferrego là 1 million c'est kokaki parce que bato belé bataki ba défi ba lobaki mais enfin notre artiste et musicien vient de totaliser 1 million. C'est une félicitation pour lui et pourquoi pas pour tous les Congolais oyo bazote misa drapeau ya mboka pour l'artiste et musicien Ferrego. Mais on doit parler avec Moura de la presse parce que je suis avec lui dans notre plateau. Mais avant de bien commencer encore cette émission, je dis merci à tous mes partenaires. Merci à Nadine Ilodi depuis Dallas, Maman Julia, Nadine Ilodi, Babi Taylor Vandom, la crème fraîche. Respect à vous et merci aussi à FBI, famille Fanny Ilodi depuis Luanda. Respect à vous. Et famille Ilodi Walbi Mwasi Nzambe, merci à vous et merci à Alfred Adi Misaka, toujours responsable les garçons, et sans oublier Kingston Sono, le boss depuis Lyon. Merci à Odilo Mampouya, Jordi Samba Monvier et la joie Amando Pichuna, jamais errata, femme très très forte, et sans oublier Nicoletta Ben, grande dame depuis Paris, merci à vous, merci à
couple vous entoko Maman Béatrice et Papa Carlos, Deborah Bofando Yamatou Idol, Nabosani Binote et Nakobosana Kate Sam Kunku, ya Aimé Kunku, les nécessaires. Merci beaucoup à couple Kunku, Barotala Bisso Sam Kunku et Aimé Kunku. Moura de la Plex, bonjour. Bonjour Mathieu Bonché, bonjour à Bonenio sur Lenga Congo, tous à l'Andarabino déjà, voilà. Là j'en profite de dire, de souhaiter joyeux anniversaire à Oma Japon de Paris, joyeux anniversaire en place aux arts. Il y a Willy Mouchen Kodambo, joyeux anniversaire pour Zara Moanabino. Je dis aussi merci à Nathalie Babé à la cible, mais aussi Nalé, ma maman a volé, sans oublier Myriam Ouette et Bastar. Et puis Marie Pova Bobette, la l'Italienne depuis Italie. Voilà. Merci beaucoup, Nagisu Kombo, Yaya Myriam Ouette, Yaya Bastar, et bon anniversaire encore à Kodamboka Willy Moucheni, notre vieil Kodamboka Willy Moucheni. Bon anniversaire à toi. Moura de la Presse. Les lots déjà ceux qui 10e jour, ceux qui 11e jour, ceux qui 6e jour, ceux qui 8e avec la chanson de Ferregola. D'abord, en tant que Congolais, musicien Mboka Bimisa Ginzembo, Rumba Kitoko, à Betsango la Banenge Moroboué, Oyoka Yango Saki Oboni. Koyoka ngo salinga bien président ngo banzembo c'est beta mana ngo ba Evra Kala yende aye ko sala ngo mise en jour donc actualiser ngo saison en actualité pour eza banzembo toyoka ngo déjà donc voilà il y a rien de spécial sauf que ameka ke mpe ko meka ko kota na rythme église catholique mais malgré so wana bata catholique pe babite za ya bangote to luki place à replacer to bito meka na ko placer mso na ba bibembe na ba cimetière bango pe babipe ya bango pété. Donc voilà, mais sinon, il y a rien de spécial pour te béler. Oh, félicitations, Sosomboka, félicitations, Tilapia. Mais il n'y a rien de félicitations parce que ça va dire que tout le monde a déjà dit que papa ou ayembela émené, je crois. Na bossa ni titre, on so bokoti bo mona. Bon voilà, émission mo ken na sali bat bo zo titre wana ba comparer son wana beti wana au mona keza son ya nzemo pe son ya batu ya papa we ba asala ni na ya emené. Et puis nzembo ba parole ya chanson wana eza ya yete biso soto yebi ya zulema malgré ba corrompre zulema le kaloba yemo déjà zulema sa loba parce que ba image ezali yemo ka loba ke mutu na so yemba nzembo wana eza pirate ezanga été original ngamoronga ye. Donc voilà. Zulema répondre à Binzembo et Ferregola et à Tekela. Mais pourquoi tu les besoin de Marokate? Et on dit maté parce que tu yambaka déjà l'émission yemoka lobaki nzembo nangeza nzembo nanga oboroyo ka musicien nyonso boroyo ka ko interpréter nzembo boye bakaza pirate ngamro kolonze monazali. Bo biso to ndima nzembo ndeni ke koma ya feri. Yo mo yebisa mitia na place na biso to ndima nzembo ndeni. Biso to bikeza nzembo Zulema. Donc voilà. Mais le temps to ke na pe na ba boîte ba partout nzembo zo beta na quand même. Té oh. Osa ignorance wepwani batuna o bat ba ota biso ba mono ke ozamtema mabe na place bo lobela mutu poto encourager lo basale lo malamu to lo bakezo beta talaka matonge et rejeter nzembo mutu te na nzembo mwana budo abimi lelo matonge beta ngo mais matonge bo beta nzembo wana oh boye olekana na mutu kati te okara badani ba beta to lo ba pe vérité parce que biso to fanda ndeti ngana fanda na ba milliers chaque jour na dans monde à milliers na tikal ko nzembo wana ni na ba kermesse donc voilà et so beta te. Donc pour dire que à ça il y a une spécialité, il faut amener un peu de sa musique. Musique est ça jeter, musique est ça tout la qui au raisonner. Bisara mo bana ko saraton ko mo amke beta bitendi mo bo bitena o beta na musique. Té musique est ça il faut réfléchir o ebelo ni nozo sala pour couper ça tout le meilleur de toi parce que la musique ndé to se retrouver à la belé. Tant total ra to yo karbanzembo et zongi sara batu msusu na actualité à vie na bango. Na ba les passer musu ya ba vie na bango tali vie na mena ayoki bon parole mo ebimi na musique wana mo na peut toucher lelo ba kofi ba lele sabato so fani yo mo na ndako ka musique ka kofi yo ke lo mo obimisi ma musu parce que ba yebe lo nini oyo ba yebi musique et lo nini o ke fo yemba po na musique po et toucher mtema bato parce que musique ezala kwa na ba église ndeto kendaka donc tant ozo comme na église fo oyo qualité oyo ko toucher yo ndepe musique ezali musique ezate olalo la mo ke biteti kana sa rap kam na to betara na era bana bitendi na yembela ngo bato te wana baby si musique oza so makaba musique te comme en dehors musique na birumba oyo monde entier bato bazo immortaliser ngo to moni ba naza batie na ba vidéo bato belé batie na ba vidéo bi quelque part ba mona bino mutema mabemo na o bo ba naza ba yoka musique msusu ba oni bazui ba son wana bazui so musique na bo ba kotisi le kwa naza zo yokango
eza soit naza te soki eza vrai que naza yoki yango batiango na page ya naza tomona mpo ozalaki na bastory story wana biso tomoni eza miziki ya ye moko bandaki koyoka bango nde bazwi son wana bakangisi yango ebima lokola ke naza azoyoka yango or que c'est pas ça mpo soki eza mpenza vrai banaza baosala même promotion il faut atiango na page na Facebook to moto nyonso azokota yoki azoka son wana ezalaki na story ya Instagram toyebi ke story Instagram elonga dans 24 heures soki elongwe bato baoyeba te ke son wana nana bandaki koyoka yango pas donc voilà bati kokosa bato botelemeli nzembo ya bato bolingi même pas ebeta ba vie ebele mora de la presse eza nini l'artiste est Monsieur Ferregola c'est un artiste de notre pays azal roi ba monsieur nyonso biso toyebi mais eza nini clic na bino bosala so tozui ba manike tozui ba ken piano tozui na yo tozui na bato ebele mais tant bato msu bazomona bino bosala bon attaquer ba congolais bobima banani en fait on n'est pas contre lui tout contre musique naïe biso lo banine objectif na biso ça pour to ko ça ba journaliste ya buzo baté pour m so bat ba lo baké non parce que bo soutenir Fally et tout ngana za ngazi na lo ba on a engagé na victime Fally foutre ngate to soutenir artiste ça msa na bientôt tout le monde que oui oh yo penda msala c'est bon série héritier kota na buzo ba ya ko tinda bat ba finga bato yebisanga journaliste nini te o ya finga héritier. J'avais tous les journalistes au Bafinga qui héritaient. Mais le temps héritier, mon que non, Eza Bouzo va se retirer naïe, a mis par rapport à personnalité, n'a mis petit respect, à commis que ça la boulot naïe comme il faut. Tant que les journalistes ni dans l'éducation de la télévision Finga héritier. Tout le monde nous a zoba, tout le monde liboma. Au moins que tu s'attaques naïo par rapport que héritier qui mis polémique, à comment on casse la boulot. Il y a un monde de ligne la musique. Parce qu'au moment où tu es zoloba, tu la pied à ça la musalate. Vous comprenez? Il y a la nyo sobat basalak. A créé à tendre tout le monde a artiste a créé na yelo mobo et kangi monde entier on a style na ye tout le monde qui vient confier au ko la télévision gababa ba comme ko luka bala tango au moins que artiste a toujours la créativité azo créer mais ya créé à rater ya zalaka et loko mutasala qui est quoi l'année on a ndenga polémique tu comprendre parce que nyonso azo ça c'est du Fally nyonso ça les a Fally na nyonso azo sala lelo na carrière ya musique na za Fally ceux qui te côté dans le monde du sport au monde qui a landi Fally ceux qui côté dans le monde du foot a landi Fally to côté na monde ya rumba ndenge Fally lo baka rumba trap yé pas landi Fally pour dire que ce quoi créer raté le ko le créer raté so za besoin ko imiter mutu yaka sans polémique au ba soutien so tant yaka a tourner a pesa face contre Fally aye na ngona ndenge polémique mais nyonso zo ya na ngwana eza yé vous comprenez style la musique ozo kende lango lingo changer c'est du Fally il y a un moment que tu as contre parce que Tinder n'a pas ngulu na ba finga Fally na ba bureau na ya Tinder ba finga Fally il y a un moment que biso se tu as contre parce que au ça le romo ils a raté ozo imiter mutu mozo lingo sala ngo polémique que yo za danger or que ce n'est pas ça même Bible lobby l'humilité précède la gloire faut oser na humilité quand même pour nzamba tombolo donc voilà mutaza contre ya za ça musique na ye tant banda robeta pena musique auto yebi que ya kitila pia ya kala yo yebisanga na banda ko contredire ando ça msa ne bien mais tant baby c'est abusé tout ça obligé à avoir comme c'était tout ça obligé à avoir le belletin to comme pas obligé to yebisi que ça li mabe koto bongisa et ça musique ko comme ça ngo jouer té ko comme ça ngo terrain foot te oyeka obeti papa au monika qui gagner non et ça musique il faut beta penda bat ba sentir que oui ozo beta parce que pour l'instant to kende pas to zonga bat ba so ba zo baté ti la place obeta wapi à sa place zo beta té pour dire que au moment que mutu azate même l'actualité azate au moment baninga nyonso baza actif na loba ki tout le monde aza en marche azo bongisa ki na ke beta na mboka boye na na production mboka boye ye aza na activité wana te non e comeliété ba programme que concert eza par-ci par là non comeliété car par la production il y a moi ami produit il y a même lingo tozoze donc voilà mais artiste il faut ça la complet tant ozo bimsa banje mon ebi kinze munange frapper sengeli na ke beta boye sengeli na ke beta na Cameroun sengeli na ke beta na Côte d'Ivoire yangwana ki artiste parce que yo le kwa na ndeti na ne boye to yo ki siko ke obeta te yebisa biso ce to fana ka to lobela yo ata kutu yo ndependa mto oleki batna so royemba to sala ngote parce que les amondes de musique tambola na actualité musique ça tambola na actualité y album na ye y ba tourner na yo ndo omona ke ozo ba soutien tant yo tinda ba ngulu no aussi longtemps ba finga mutu oto yebi ka sala ba tourner monde entier nana ozala pour yo omoni ke mutu ozala pour yo azate parce que obino so bo sala na orchestre na yo na batu na yo moko y compris c'est du Fally voilà. Mais nzembo lelo bato ebele bazolo baké ba congolais baza pourquoi baza mutema mabe et na profiter na pesa ba merci ebele à Arsène Toya les jeunes millionnaires à Hôtel Abisso Francis Manvipi Gelor Manvipi merci à Anita à pour la maman sociale
Napesio Bambote Belé, Anita Apula, maman sociale, Kingston Sono les boss. Et respect aussi à Léa Dimbi, maman sociale depuis Ottawa. Balobi la canadienne, maman sociale Léa Dimbi. Respect à vous. Merci à Angèle Nyota, madame Ngoy, mère de 4 enfants, toujours belle depuis Ottawa. Angèle Nyota, respect à vous. Serge Ngwaba des États-Unis, Venangala Noumuzinga Mokonzaren. Batu belé bazolo baké, mais pourquoi ba Congolais bazaka amuté mamabe? Nzembo yo bazo immortalisant même na ba chaîne ba chaîne na Libanda. Mais na Congo ah bozaka na ba kriki moko kaka botie biso mal à l'aise à ma vie. 1 million on a enfin beti au monique botka na soni. Après combien de jours parce que bon le baki déjà que Nzembo est au disque d'or dans 1 mois. Donc déjà dans espace il y a une semaine bozui 1 million de vues. Si beaucoup mana bo éteindre ba nombre de vues ba Singapour dans disque d'or. C'est-à-dire tout ça une année pour bino mo kataki 1 mois. Biso ça ka obino mo lobby. Donc biso to fandi bino mo bobe na défi bobi non Nzembo na biso za Nzembo oyo musicien mo na yembi angote musicien mo na bula ngote. C'est vrai, pour musicien, moi, peut être au boulot, ça la rythme Nzembo bongo. Pour les Gimakasi. Les Gimakasi, oh, t'as qu'un cimetière, tu retournes à Batbala, la Rawana, pour reconnaître son, oh, babi, baye, bien, c'est-à-dire, les Nzembo, oh, mouton, au ça la té, il y a un autre lobby. Après combien de semaines, après combien de jours, pour beaucoup que ça 1 million de vies. Si vous voulez le fêter, beaucoup moins le 1 million de vies. On a aucun moyen, sur Batché, Nzembo, on a une chaîne américaine et tout, une chaîne étrangère, non, aucun moyen. Parce que les gens se disent que télévision financièrement, il faut financier. Au financier. Donc voilà, à financer les bons, on a au moins que il y a un que oh luko bunda moko maté. Hein? Oh luko bunda mon musique chantier non kutu na place ça Nzembo boy. Au bébé ça na ba clip na yo ndengo bébé si ba caméraman ba filmer ba réalisateur. Aussi ça no peut chanter na yo. Aussi si na yo peut ba tu peux comment côté am so peut au créer quand on a boule la flat toning. Et comment côté lo mbongo. Musique et lo wa restaurant te so lembo tiki. To mona peut ba lemba ba tika na bango ba changer pe maramususu. Ko ko mena pe ko yembela Nzambe. Les opinions na muto okangwa za to za obligé pe ka te yembela ka mukili. Tout le monde va Nathalie Makoma bandaki na nzamba moni ke simita zongi na mukimukili. C'est ça, musique ezala ngobongo. Mtokangwa zate, voilà. Et là on est au lac ça yazo ko kasute parce qu'il y a zo beta ma concert na e tozo na memlim kalate a uti poto actualité ma mutu. Kutu ngana kamwe OK memling poani ne bela ngwa memling ndengo nandengo che ya 7e kutu ah ya 1000 francs ba kotité. Boti mutaya na VIP ya memling. Au moto yo mozo sungu sabat. Pourtant to ta na ba image soto yo ko loba ba hote to côté li fali. Mais to côté li fati to loba mambeza clair. 7e ezaki 1000 francs out. Pour on va finir concert à Faliote, concert Rwanda, concert à Chege pour ezaki $2.5. Parce qu'il y a 1000 francs betamaki en pleine batte na 7e rue. Et tikal koton date. Bon ti boké na niveau même ligne. Pour bo sum saka batu. Tous les concert, tous les pour ezaki VIP concert et badina ba 30 na ba 50. Tous les la tout monde a pe tonda salle wana tonda parce que fallait pas tondi saki. Malgré bolobaki e $2.5, il y a ba VIP pezalaki. VIP et Sandy Batou $2.5 au finga qui wana et Sandy Batou musu bazali bana ba quantité kapona $2.5 wana pour il y avait plein de gens surtout beti $2.5 ana fois bateau ba kota ki wana je pense pas qu'il fallait là nzala parce que ça millionnaire on comprendre que yo siko obeta ba concert à VIP tozo zela pe to mona ba image to mona pe bolo babo to critiquer pende bateau ba critiquer qui a fallu. Parce que à Tinda qui va journaliste c'est tout monde qui bah Charlie Balabala bah Sarah Tola bah c'est belé hein bah Virginie bah Chrétien qui bah mon écoute l'eau Chrétien bah comment bambela biso bah bengana bino na concert fallait tout et tout donc voilà beaucoup comment créer na bino ka moi lukuta occupé bah bengana ki bino occupé au matata na podium ngo moi j'étais là na saki likola podium so ba batali image za na chaîne na ba mona ki image mutazali likola podium nga saki likola podium mutatika lo bengana nga zati na saki na batch na nga presque ton ozo mata avec honneur na ngai. Donc voilà, c'est ça. Bengana Ken. C'est pas Bengana Ken un problème. Il fallait un problème. Dernièrement, il y a ceux qui 2 jours, tout ça a fallu. Ah ouais, ayaki ba maman bandal ba invité qui. Ba tu ba mona ba image Ken te a fallu micro. Ah Bengana pour na raisonner. Ouane zaki ba luki ba chrétien concert ba mona qui concert zaki plein à dégâts. Ba tu ba zaki belé. Concert ezane lo monter beaucoup corriger. Ndo monique oui ba créer lo kwana ou ba créer qui. Mais en soi ba finga nini. Concert on est bêta minango kitoko fallait bêti bien mutunyo sa bimindenga côté là qui osomona que concert zakina ben énorme nango boluki loko critiquer bozuteli comment ko sa mamba lukuta oh ba bêta ki ken oh bozaki le kola podium batine di badata kitabino idi badata na podium égal combien ya ça na directeur marketing makamba podium italiété makamba podium c'est ba maître donc voilà c'est ça. Moura de la presse, on est presque à la fin. Ce rubrique moto anango conseil produisé et sponsorisé par Alfred Adi Misaka et pourquoi pas
Sam Kunkoule nécessaire et Nadine Ilodi la crème fraîche depuis Dallas à côté de Ferro. Rolo banini na balé, na ba joueur, na ba chroniqueur, na ba tutu bazana mboka. Ce qui les conseil okopesa na nani il faut ça l'effort, nani faut quitter ma finga, nani il faut rolo banana. En tout cas, conseil na opesa msu na tilapia. Tilapia c'est qui je comprends rien. Oh bah tout dans l'eau bah éviter. Papa Bandal, Jésus des Bandal. Voilà, je dis à Tilapia, je m'adresse à lui. En fait, ceux qui au moment que musique est aussi simba les sous-soutés na place où tinda babi boele na yo ba finga bato. To babi boele no ba chrétien parce que ta bondo chrétien fali Bandal le loti le boko kaka na succès na été. Pour ça to lobi pika fali ko yemba no pe souté hein. Kanga no muno ko beta pe so ba concerter et si litika na yo. So to tike mino pe place na boko ma pe ka le ko yete. Parce qu'on a place au sable ro bongo luko kanga babi boele na yo. So monique au tika musique au tika. So pour tika musique te mais Lucas au renforcer. Vous comprenez? Luko renforcer. So ngano atana ndenga kala. Yo mo mitala ka musique on doit bete kala. Mitala na lelo. Est-ce que ekokani? Ozangi des stratégies. Lelo ceux qui to lo ba kofi lo mi des succès si la raté parce que ça vieux a ebi stratégie. A ebi ko kota na ben mutu nyonso. A ebi ko kota na ben ne ba na 2 mois. Ozomona yongo mona ke succès ya Kofi lelo tika na ngoli koloto ko kote kuna ba polémique te ko Kofi ayoka na raté oh te o mona ke via zora jemba la moko yo sikolo ko yebi no kozwa jeté yongo bando ko chrétien yo bando selo banalise mabe parce que yebi kozwa jeté so ko maintenant na niveau kozwa jeté le ko la Kofi et ça lo bien m sous do longo na ba polémique a buzoba ozo comprendre pour ko faire finga rabat na ba mission te juste mona ko faire tine mutu o fingela nga mutu boy te mais ça sera toujours en actualité. Ça sera toujours na top, à bête mara toujours parce qu'il y a une stratégie musique, il y a que surtout comme dans le monde de UPR, des titans oyo, dans le monde de UPR on peut bim makas. Bon, tu kana bête le robot. À ce niveau de UPR. Tant que mon a échangé, tu comme sur le niveau mikolo, à placer sur le niveau mikolo, au monde que tu zongi. Vous comprenez? Tant que tu zongi na nenga ba bébé, à ce sur na nenga ba bébé. C'est ça, au moment que muta yebi stratégie ni la musique et de la ponazara toujours kana garder ban nanga li nanga tim kono tika musique. Donc c'est ça. Conseil on pesa na tilapé ngwana. A luka stratégie c'est ka ça la sopa et simba na ngote akoko bongo la motema ko mpeko yemela nzembo. Po voir na ye monga lobaza Jésus des nuances. Ezape mabete so yembeli nzambe nzamba ko koto na liste bato bakota lola. Ke na place sungu sa bato nde tozo sungu et ngana moyi boy nazo sungu kaka pona lobela o. Donc voilà. Ouais mi terme bé. Yo lobika vérité, rien que la vérité. Ah, voilà. Ça est fini, Moura. Mot de la fin. J'ai dit un grand merci à Soulé Kaokapa Zouzou, donc Balobi Ange du Ciel. Un grand merci à toi, Yaouli Mouchen, encore une fois. Joyeux anniversaire à toi. Tu nous bolinganga de partout. Na pisi bino bambo, t'es vraiment place boza. Bon, continuez toujours à soutenir Kandeng et Zalara. Donc, j'ai dit aussi merci à Tressim Belenga. Il y a Glody Diasuka. Donc voilà, bambo, t'es dans le place boza. Voilà. Mesdames et messieurs, ça n'est fini. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Mathieu Bonchier face à Moura de la presse. Actualité à Ferrego, là, on a habité. Dans notre pays, il y a des chroniqueurs et des chroniqueuses qui sont bon. Et Talibango, parce que moi, je fais seulement mon boulot. Moi, je suis là au milieu du village. Je suis là pour tous les artistes et musiciens. Je dis merci à Alfred Dadi Misaka, garçon très très responsable. Léa Dimbi, maman sociale depuis Ottawa. Et sans oublier Balobi, Jean-Paul Nzouzika, tout moi, papa na Samuel. Merci à Jetou Meta. J'ai tout mis à Balobi bientôt là tu na design dans modèle il y a Elamba et Bimi comme on a un GM avec j'ai tout mis à Torolata nanko ba t-shirt à qualité ma solo to Royanakin et grâce aussi à Trésor Bozo le mannequin les plus chers depuis Suisse. Merci à Guilhem Maïndou les mannequins de Paris et respect aussi à mon vieux Landou Mouzinga de Paris. On se retrouve la semaine prochaine avec Mathieu Bonchier et pourquoi pas votre émission PCLA plus. FBI Ilodi, respect à vous Fanny et merci aussi à Nadine Ilodi, maman la Julia depuis Dallas. Moi c'est à Pembe, Péagou, Péakitoko. À la prochaine, bye.